Saratola TV. Musique ezali kisi omato kita eza kisi. Saratola TV. Est-ce que tu causes vraiment démonstration? Tu causes démonstration. Pourquoi tu as là? Tu vas et là, vous avez démonstration au niveau de la vie. Et ça, quand on a un coco, on a un coco ya muto wa zoluka nena obelela pe bakoko ye pe bakusunga ye. Saratola TV. Saratola TV. $1 million, $2 millions, sans contacter Maître Lumière ou sa solution. Sans problème. Ils ont ni sacrifice, ils ont raté. Maman, on n'est pas l'habitude de dire. N'a pas beaucoup d'hommes sont en train de parler. On va payer ça là. Même mon ni bantoune, basala kuna banane, bapiki me. Basala ga mal fait. On a les lots qui pédent na qui les viennent les abondo. Les amabé. Les sciences va miner les abienté. Il y a mon yo qui ne batu bazo kufa. Batu mais la suna motilité mais soko zongi na bokoko na yo wandoli mbongo no sans difficulté sans problème de sans motif muto ko déranger azati partout que na mbongo même na banque oche ya na problème to ngoso mami tuka so mindako mbongo ya pouvoir ancestral na bino soko contacter Maître Lumière ou ko vous solution contacter Maître Lumière. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bienvenue dans votre émission Zip Zap au Ezalarabongo présentée par la vôtre Saratola. En tout cas, lelo na royambela bino moko yaba maître spirituel, pouvoir ancestral, maître lumière Katembo depuis Nord Kivu, mais ayepe na Katiambo Kawaye na Congo Kinshasa. En tout cas, là, il y a la marambo belé puis to taper na marambo etali actualité, balobi marama molili. Pouvoir ancestral ezaranini ngap na lelo na retourner ba question parce que na linga ko yamba bango pona tuna bango ba question soki biso nde to comprendre malamu te to pe bango nde ba expliquera biso malamu te. Je dirais un grand merci na batunions tout bozu occasion ya Rolanda émission kitoko oyo ba meilleur fan du monde. Un grand merci na bino ba yanga. Bon s'abonner massivement, bon continuer à partager ba émission na biso, ko liker ba commentaire et puis surtout ba remarque na bino ezaramala mingi yangonde darabiso ndengeni tokoki ko bongisa musala. Un grand merci derrière la caméra ingénieur Josué Miezi balobi world nde makambo. Un grand merci à toi, un grand merci na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï et pourquoi pas l'honorable Jenny Beta industriel moi si à Pembe na moni bongo le président Charles Tambou. Un grand merci à toi, un grand merci à Amélia Mweba. La privade ya Orlando Domingos NL9, balobi le jeune millionnaire na Las Vegas, monté ma la liane, na pesi binombote. Et bambote belé na tadinga la pa ici kozali. En tout cas, soza même langage nanga. Funguela biso caméra, bonjour maître. Bonjour maman journaliste. Boni papa. Kitoko mingi. Boye mala moi boni Kivu. Biso tozala Goma eza bien. Nord Kivu ya mwana Goma. Goma. OK. Oui, tozala bien makasi. Bien makasi. Via kuna na ya Kishasa awa monya ondene. Biso tozala biso bien, vie na biso kuna bien zana kolia tozala difficulté te. Tozala mingi naturel, difficulté za pona kolia. OK. Donc ba difficulté kutai na ngo eza plus côté kolia. Ah ouais, bazala ma vie ya kolia eza passe mais biso tozala makamba kolia. C'est facile makasi. Donc côté kuna mbongo pesionaka facilement. Oui, tozana ba carrière ya belé surtout côté ngana za na uti na bisi tozana casterite, tozana diamant, tozana or, tozana nyonso za kuna. Circulation dollar eza makasi. OK. Et différence dino oyo ko sala ndengo vandara kuna na awa. Moi différence dino moni na Kisasa. Bon, moi, Kisasa, différence exacte, mais babengi singane na Kisasa, nous moni na profiter pour na musala. Mais ngana vana na nga mingi kuna, babengi nga pa ba mikonzi biso mboka ne bazayaki, babengi nga bina sala bango misala na za pona ko sala ko aider batu nyonso bazana ba problème.
Ok. Nde place toroko manayo. Yambo na holinga penza yo moko po se présenter ngana ebi kombo eza Maître Lumière Katembo na tikeli au moins quelques minutes au se présenter rapidement comme ça tout continuer. Na ko préférer ni baseme batoto betu ya kule yote. Mie mtoto wenu Maître Katembo Lumière. Na kuya mambo nisaidie nye bote. Sina neno ya mtu mwenye na badifilite ya maneno akuye kwangu nafanyaka yote. Ndena lobi komo na ngai zali Maître Katembo Lumière. Bon na yaki kisasa po babingisaki ngai na osala musala bakonzi me batanga ka kombo te ndo moni na leke pa na yo pona pesa message o nazana ngona e pa na ngai mama. En tout cas, merci beaucoup Maître Lumière Katembo. Maître Lumière, avant tout kotana on a ba question na makambo yo ye nango ya koyebisa biso. Pouvoir ancestral. Ndenge balto balobara pouvoir ancestral nan kodia. Eza na différence? Eza différence te eza ya ngomoko. Pouvoir ancestral les en français. Kodia eza na lingala. Na Swahili mali ya batate. Do azaka eloko moko. Do aza uniquement eza eloko moko na mamunyoso do pouvoir ancestral na kodia. Do ba Kongo ne babenga ngo kodia. Do po eza pouvoir moko eza naturel. Et utaka pa bakoko na biso source na ngo eza naturel. Et utaki pa bakoko na biso ne batikela biso poto sunga batu. Tout a la difficulté ya makambo ya pouvoir ancestral. Po libota nyonso ya ba noir neto zaboué. Bazana pouvoir na bango ancestral ba na kodia na bango. Do oyo nyonso azana difficulté ta mususu amona ka kodia na bango te kwa ke na mali ya batata yake soka contacter Maître Lumière ako diriger nenga kozwa kodia na bango ya famille, nenga kozwa pouvoir na bango ancestral ya famille. Do so contacter Maître Lumière pa maman journaliste numéro na nga eza plus 243 85 non linga pe mingi poko lo plus 243 85 058 70 89 so contacter Maître Lumière na plus 243 85 058 70 89 so contacter Maître Lumière partout place oza Maître Lumière salaka musala partout place oza na États-Unis oza wapi so oza na ba difficulté ote naza na problème mikanda naza na bon mwasi nanga boya kingai so contacter Maître Lumière okozwa solution donner naza boyinga na salaka nyonso à part ka ebembe maman journaliste. OK, merci beaucoup Maître. Na landi uti koloba awa soki muta zoluka e ba code ya famille na bango a contacter yo toloba ete code ya eza na ba famille nyonso eza na bikolo nyonso. Mutu moindo nyonso azana kodia na ya famille. Do azo obligé nzamba tikela biso ya bokoko. Do soko contacter Maître Lumière akoluka bansetre na yo ti bakopeso bomengo ya famille na bino. Siko bomengo ya famille wana soki yo bapeso yo mto yo contacter Maître Lumière eloko basenga ga secret na ngo aider mutu. Do famille na bino mutu akokelela te. OK. Oui, famille na mino mutu akokelela te. Soka kelele eza mabe pona yo. Do yo za obligé po oeda ka famille. Na pouvoir wana ya kodia na zoloba. OK, pouvoir a kodia ezaka pona ko sunga famille mutu akokufa nzala te parce que bazi pouvoir wana ba piso. Est-ce que pouvoir en kodia eza kindokité? Te. Eza naturel maman, eza kindokité, eza pouvoir ba koko batikela biso. Biso na kala ba mindele ne ba yo yiba ba pouvoir na biso bazo ke na nguna ba commission, siko bango ba baloli yango ba komoli abatu, mais biso pouvoir na biso ancestral il y a comme tout ceux qui ba diriger ba solo na ba ancêtre no ba ko diriger à l'aisement. Oh za problème monter ngai et pas na biso mbongo mona na kate. Ezali libota nyonso azana mbongo na pouvoir ancestral. Donc mutu mwindi nyonso oza nigérien, oza camerounais, oza nan bozana pouvoir ancestral na bino. Ya on a joué sabino maman journaliste. OK, donc pouvoir ancestral mutu nyonso to ko zwango ezaki mutu mwindi nyonso azana. Siko différence ni ezana kindoki parce que na kindoki pe basara pouvoir. Soko ke na ngamba bandoki bimisa mbongo ekobima. Na eko za kisi mbongo ba kopesa yo na eko luka chance ba kopesa yo na ngina luka na sala ba kopesa yo. Siko yo différence ni ezala entre kodia bokoko na kindoki. Bo o wana zolo bwana bazo senga ta musuba zaka porte-monnaie magique. Boneza mabe. O mato kita bando peso bomengo. Mais bango bakosenga ka sacrifice et comme moment basenga sacrifice ko boya te ozaki ba mituka ozaki monnaie magique ele kana oui
bakosenga omato kita coûte que coûte bakosenga oka mutu omato kita tango oza ba immeuble oza na ba mituka otala boy nazonga susu a zéro pauvreté. OK. Oui de bon siko biso na pouvoir ancestral code na biso basenga ka yango te ezana ni sacrifice ezako orientation maître na ko orienter yo nengo ko tambolela pose pouvoir wana na ko solo na ba ancêtre na yo na ba koko na yo pongai na misu mine yoza misu mibale ngai muna ko solo na pouvoir kaso mo iteke misu mine to ka ngo mingi na bandoki teza kindoki te eza pouvoir ba pesa biso bongo simo kimango za kindoki te ezaki aza prophète donc ezalo ka prophète yoko oui simo kimbango aza prophète neto za boya aza mukonza baindo nyoso ya monde ezaki simo kimbango OK oui donc yo penengo za no monaka ko yebisa pe mutu oza lokoza na chance te sala boy neti mutu mo so azotala aza na ba problème o luka solution yo koza mingi na pouvoir ancestral o edara batu po bazwa ba code ya famille o sunga na modèle ni mama yango na yebisa ko na bande na sala ka nyonso na la musaka ebembete. OK donc yo à part ebembe nyonso na salaka. OK de naza basé mingi suko mingi na pouvoir ancestral mais na salaka nyonso sauf ka ebembe na musaka te o za na problème te naza na problème na belaka naza na problème nyonso na traitaka o mwasi na nga boyi ngai na pota na zongi saya kangama kwa mbwa pa na soko bengi maître Limena plus 243 85 058 70 89 so bengi maître Limera kozolo solution facilement yango na ngena yepsa pena ba Swahili batoto yangu kuya kwangu pate solution maneno nobuko na yao sina neno ya mtu tate ni tu manjoni nisaidie nye bote unyeko na difficulté ani contacter maître Limera tapata solution immédiatement. En tout cas maître Limera ozo répondre penda bien sikoyo tang balobaka pouvoir ya bokoko eza pouvoir à butu ya molili tant pe balobaka koto na mindele science ki si bato science bango pezaka pouvoir à butu pouvoir à molili sikoyo soki muto yo olia ya pa na bino na bokoko habite na ki mambangu pe pa mindele ezaka ndenge moko na muto habite na okende pa bakoko te na ke pe pa mindele te na ke na nga na kimi na ke église ndeto za boyi na zo ebso franchement même et pas mindele mabeka ezali ye bango sacrifice makila do mato kita bakosengo moto omonte ba setse komi ba pede ba komi balani ba komi ezamindele mais biso bokoko na biso tozala na makamwa te ekileyate ezalaka te makamwa ne ezalaka te même ba pasteur no nozomona ba yaka tie paranga ba yako luka makam na biso vérité bazé belé na kotanga bango ba kombote ba komo ga ba erreur ba sala ba kene pa ba mindele siko ba sacrifice ko musala omona boke séance soki séminaire omona à la fin de compte bote mondi ngombo asala ki bo eza mabe bango nyoso bakobozonga na authenticité po biso bokoko pouvoir eza naturel siko pouvoir bokoko wana na pesa euta wapi bakoko bakidea bakufa siko bato bakufa bapesa bino balobaka ndenge ni parce que neti soko zolukela mutu moko alobite en tout cas papa na lingi code ya famille bakoko na ye bakufa kala yo ke no sola na bango po batikela biso pouvoir wana tozana ngoma eza yango na bino insiste za naturel bango batikela biso ngo tozana koko nene za boy chaque famille azana descendant na ye le numéro 1 na bango azali koko na bango ba koko na bango ya gardaka famille na bango azali de yo mona te ngana ko solola na ye Dauto tala artiste moko Koffi Olomide awuti ko bimisa annoncer biso azo bimisa nzembo na ye na combo titre Molili na ebite Molili a gagné vie na ye na muziki nyoso na muziki mais en fait des comptes ayo talisa biso ke Molili ezoya est-ce que selon yo nengo za maître spirituel ozo mona pe na musiko mona rabutu mona rape moyi kombo wana Koffi Olomide atie Molili ezola kisaniti nini na biso franchement musique nyoso la spiritualité bango tout bakena na kisi yo bi ba chanter rebelle bazana ba voix ba sorti nyoso ba bimaka te musique ezali kisi o mato kita eza kisi nena biso bongo ne bazala bongo po ni ba chanter rebelle yemba kana kikoso yemba danger o mona ka suki ne kana geto mais ba tumtutu o mona bazo bima po
bayaki na manga oui. Donc wana c'est que ba consulter bokokoto. Oui, mingi nene toza boye na biso nyonso boye. Ba pirate ba comme belé. OK. Mais ba tebele bandimela bino susu. Bazaka mingi ezalaka bongo menga ngai na yebi bokoko tant mutako ya e komi o ba condition. Jamais condition za raté pa na biso. Biso toza na makambo oyo tolobaka. Il faut tout saler là. Pour biso ceux qui to saler lui en côté, biso toza na punition. Pas ko na biso toza obligé. Il y a loko yozo senga biso. Loko la ngai naza obligé faut na pesa yango. Et na zabwe. À part mutuko ya na volonté na bosenga rambongo makasu na ko orienter kaka ndenge zalela kaka soka benga. Na ko orienter eza ko to solola na ye biloko o ndenge zo la kisanga ya TV akobenga na plus 243 85 058 70 89 ngam na ko orienter ndenge ko zwango bato musu balobaka te bango balobaka bongo bokoko toyebi bokoko esenga bambongo ebele te omona ntango kobenga ekomi baprocédure somba mutuka zongisa boye sala boye lekisa boye nayebi te eske na ngambu na yo mpe eza ekozala bongo te ndeko moko kobenga boye po sunga ye ekomi apesa yo mutuka apesa yo te biso tosenga matériel te. OK. Po toyebi bokoko ezalaka symbole. Tokoguide okaka po zwango yo mpe ezalaka mtema malamu po ede libota na yango wana kana zolobaka chaque fois. OK. Oui, tosenga spécialité na ezani. Spécialité na ngana za uniquement na pouvoir ancestral. Donc o ngana oyeso ba Kongo babenga ngo kodia. Ba Swahili babenga ngo iko mali ya batate yetu. De spécialité na ngwana. OK. Pour nani bosaela mingi babikeko. Eza naturel et uta na sous-sol na biso bikeko na nyoso zomona ba no sala ngona do mabele apamba nde basala nango bikeko me ba mindele ba yako zongo tina este kuna bongo gerezo ya pona ba Rwanda bazo welela mabele na bisoti yango bazo ngo bikeko za naturel et uta kana ma sous-sol na biso so tali tola makambo bele na este kuna yango bazo bundisa biso me ba kozwa ta etenya ta moko tene na zo yebisa posi to bloka ki yango déjà. OK. Bikeko nyoso utaka na se ya mabeleza do biso to benga ngono swali bumba yango to salela ngo bikeko. OK. Oui, oui. Siko ba maître nyonso o ba bimaka ba pesaka ba porte-monnaie magique azaki na mbongo te abimisi ba mbongo ba bikamo wana nyonso basalaka e utaka na spiritualité ya ba ancêtre to e utaka na ba mingi bazaka mingi lokuta ngana za ya logique na zo yebisa bino vérité ba o wana na yebi bango te to moni lukuta suni wana za bango ya lukuta. OK. Ya bango ya lukuta bakosaka public trop ngana za awa oya kolinga na ko aider bino na sengi ka bakoko na ba pesinga ka exemple la muke pona aider population po ba aider pe libuna aider libota na po biso neto za boye ngana no mundande pauvre azalaka te ne biso ibi kolo bandande. OK. Oui ne biso ibi bandande. OK. Ngana za mundande pauvre azalaka te soko tali batu nyonso bandande kutu ba respectaka kodi na bango koleka ba Kongo ne basala kuna na ngapa. OK. Po no kodi ya uta pa ba Kongo bata ya ba Kongo mundande eza rare mona za pauvre matozo mona tamla la goma za ba immeuble bangonde ba yaka na makambo ba jet poto yoka no yoka ba kaidembia ba palos do ba makambo yo bangonde ba bandango. Siko soki neti na kati ya famille mutasa zwa kodia mutu musupe na famille alingazo wa kodia ekosama ndenge ni mutu libo musu sa zwa neti kodia famille déjà moko sa zwa siko mutu musupa mimi alobi tenga pe na ngina zwa kodia ekosala eloko te so akota tenga na kozwa ngo kaka soki ye kuna o azwa liboso so azo tamula bien te to kobotole to kopesa yo contacta kingai. OK. Donc baboto la rapé mutu. Oui pourquoi pas eza pouvoir naturel to kobotolo pota musozo o sunga libota te yo tamsu ya yo zaka ba ambiance basi nini o mona pe mobe ekokima yo siko mutu ayena série ayo contacter mettre lumière pozo kodia na ye soki o wana abanota mula bien te ngata ngona ko orienter ekokima kuna yenda komi leader na bino ya famille. Siko yana question moko batu na mingi kodia wana tango lo ba tokozwa kodia famille to kopesa bozwa mbongo bo pesa ka to bo pesa ka ni na ko orienter ninga ko zola mbongo libota na bango ezaka orientation siko a OK pas vipe mbongo akozwa ngo eza libota na mutu nyonso azana bomengo mutu mwindu nyonso amata kita na famille na ye azana bomengo mwindu balinga pauvre azakate la naka simo kimbangu na mama pauvreté azalaka pa mutu mwindu te ba mindele nde bayela biso buzoba na bango ale ti ba yibi biso yango bakena bango ba balo na ndenge na bango no moni bakomo boma bato bakomo balo la ba science na ndenge na bango mais oya biso naturel tozaka na ba problème ya na te.
biloko nyonso tu bolataka bosimbaka bosalaka ezaka significatif. Chaînette na oyo ezolakisa nini? Oyo eza pouvoir batikelenga mpa bakoko na ngai. Oyo eza bakoko no bakufa kala yo mona ye bango wapi? Baza tosolana bango chaque jour. Oyo eza babengango ya libondo eza ya nzete. Doba masanga mbila pe basalela yango ekutaka na masanga mbila. Siko biso eza des sortes ya masanga. Ya mbila ezali ya libondo pe ezali. Po eza banzete moko zana nyonso zaka na tire. Oyo batiela yango so boyebi bambika. Mbika. Babiloko yango nyonso zaka oyo oyebi yango. Te. Oyebi babiloko elefante. Non, mon eza liseke. Nyonso za. Biloko nyonso tozana ngo ezaka na tire. Donc chaînette wana bakoko batu batikela. Utilité na ngo ezani. Loka oyo neto za boyo oyo za kodia. OK. Indima nécessaire kodia babiloko kodia ye ono. Oya yo. Oya ngamoko na zana ngo yango. Soko zana ngo pe posa bakopesa yango kaka. Oh, donc kodia eza il faut ba peso suna symbole. Symbole na ne na ko orienter na ndenge nini ki oyo. Eza symbole na biso loka kodia signification na ngo kodia. Kodia na bino c'est escargot. Oui. Tango yo pe ko ya bakolakisa pe ya yo. Ya yo pe kodia. Tango na ko orienter yo pe ko mona ndenge ezalelaka. OK. Siko chaînette bakoko tango batikela ko edaka na pouvoir. Eza na pouvoir, eza pe protection na ngamoko. Protection na yo moko. Ibongo chapeau. Chapeau eza biloko ba chef coutumier ndenge koko atikaki po eza pouvoir kaka. OK. Ope koko atikaki yo ozwi. Yango atikele yango nazo sungila yango batu makambo nyonso nazo salela bango. Est-ce que ça yango okoka komona suste? Ça yango nazala ngo no na tirele yango na oyebiso siko o eza ko ndire exemple base nazala nango na nzoto. Nakotika na ngo na ndako na tamboli mais nakomona ngo makambo nyonso zo sala. En tout cas, tu peux avoir commentaire kuna balobi maître pas koloba mingi banda maître banda koloba toujours akabe parce que Congolais africain altambola na balobaka nini na moi ba preuve na moi ba maître lobi ebele to moni maître pas lati bokoko alati chapeau alati zambala o ezaka ba maître ba yaka koleka kosaka bisote te ngale ki bango kosaka te. Est-ce que tu cause moi démonstration? Tu cause démonstration. Nako tala nako balusango soki eloko eza. Eloko eza na mte. Démonstration olingo sa ela biso eza yani. Ezaka na osenga bakoko na nga basunga nga bamona ndenge ke nga pe na kobelela bakoko ya mutu azoluka. Ne na obelela pe bakoko na ye pe bakosunga ye. Oya nga bazosunga nga to ebaka ne to kovanda o aza posa difficulté eloko azwa. OK. Nde yango nga nazo binso yango eza vide. Na balola yango. Caméra eza na ngambu na openza batu batala bien. Sachant eza ngone lote. Nebito total na kati ya tala na kati pe kuna. Eloko eza te. Eloko eza te. Batongi ata poche moko te eloko te. Eloko eza te. Eza David. Tate mimi kwa mtoto wako. Ujisaidie na vitu hivi niko na hapa. Mimi sina neno mtu. Wewe ndio nitumia, wewe ndio nituma kudunia. Mama nibasaidie bado. Ulisema kama nikakuwa kudunia nitarudisha yote leo nilituma. Mtu huyo anakosa franga, iko na neno akaniita tu atapata yake. Iko franga ninjo mnitumia mimi hao. Mimi nalomba sasa baone hata nusu hapa kwangu. Niko mtoto wenu. Sina neno la mtu. Sina neno la mtu. Chasseur ya kizibu. Mbongo euti wapi? Euti bakoko na watu bapesinga. Okosi mango tala soki yo mtu soko yebibia.
Mais chasseur ezaki vide. Et ce que tu as le pouvoir au bakoko ba pesa biso ya moi. De yango mutu nyonso aza na difficulté financement. Aya contacter maître Limen na plus 243 85 058 70 89. Soit contacter maître Lumière à cause solution calmement à cause de Ata peso mtana posa mbongo. Pourquoi pas? Oza posa $1 million, $2 millions. Soit contacter maître Lumière à cause solution. Sans problème. Ils ont ni sacrifice ils ont raté. Maman ne pas la biso zate. Na bakoko na biso na tango kala yo mona mama PD zalaka. Même moni ba bantu ne bazala kuna bana ba piki me. Bazala mal fait. On a lelo ki PD na ki lesbienne eza bondo. Eza mabe. Eza science ya ba mindele eza bien te. Yango yo kende bato bazo kufa. Bato bazo umela suna mokilité mais soko zongi na bokoko na yo wandolia mbongo no sans difficulté sans problème. De sans motif, nous avons dérangé à Zate. Partout où il y a un bon, même la banque, il y a un problème. Tout le monde a mis tout le monde a mis tout. Bon, il y a pouvoir, c'est ça, il y a contacter Maître Lumière, ou que vous avez solution, contacter Maître Lumière. Merci beaucoup, Maître Lumière. Pour aussi que cette mission à Bisso, na Monakio, dernièrement, au Lobara Makambuya, stade des martyrs à Ferregola, qui est à retourner du sabbat. Na évité. Rolobanini na ndenge o mona ki stade de martyrs à faire égaux les aki bien réalisé toloba été faire à l'éka qui pesi masima mukongo na yo na ko pesa bino exemple moko faire ça zonga na authenticité na bokoko na biso bota la clip ne roi des amunda clip à sala bota la ngo bien azonga dana makongo na biso na bino stade de rotonde azoke ne pe Bercy bokoyo ka faire na ipsi bino lelo bokanga data lelo faire azonga ki na bokoko do yazo kendega tili boso do asalaka erreur akendaka liboso pa mindele ba ipsete oza niveau non te yozonga pa bakoko na azongi na bokoko na biso no moni ozo o mona te asalaka ba exploit depuis azonga na bokoko na biso donc toloba ke Ferrego la concert Bercy confirmé bokoyo kan bokanga data lelo bokoyo kan to kangi ko pona obenga ona iso maître mais posa ki biso to ndenge nini ngana ko sakate na ba toujours vérité na ko sakate. Merci beaucoup, merci na bande konyos tu bolandi biso maître to komi na suka émission na biso na ebito za na message moko ya makasi pona ko pesa na batu nyonso ba kotala ona monde message phare banduku yangu nasema nani mnitafute mie butapata ba solution maneno yote nyewe buko na yao. Comme contacter Maître Lumière à plus 243 85 058 70 89 utapata ba solution uko mbali uko États-Unis uko wapi kama uko na neno yangu uko na problème financement ukani contacter utapata yote nena ebisibino o tu aza musika ona Inde o aza na Japon soit contacter Maître Lumière akozwa posa o aza na ngo o mwasi na ngali ngate mwasi na ngake neboye na kozongisa e mubali na ngana ngina zo mbali aza bambongo ebele mo mwasi soit contacter Maître Lumière okozwa nyonso. Merci beaucoup, Maître Lumière. Merci na bande konyos tu bolandi biso. Je pense que numéro à Maître Lumière et kolekana sewana mutunyo sa rosa na besoin à contact nae. Numéro nae za na barre d'écran. Quant à moi, je vous dis merci. Au revoir à la prochaine émission.